Bacomédien basasi bebi ya kusasa po abimisaki ba vérité. Siko bino bolingaka batu baloba lukuta pourquoi tolingaka ka batu baloba lukuta? Baby Donjwa abimisi na ye ba vérité oyo esengelaki abimisa na ndenge na ye. Mutu na mutu azaka na ndenge na ye ya kolobela makambo na façon na ye ya komonela likambo. Baby alobi ba vérité oyo toyokaki biso nyonso. Mutu nyonso o alandaka Baby Donjwa auti kolanda ba vérité o Baby Donjwa abimisaki na sima ya makambo o balobaki ke Baby Donjwa belaki liboma, Baby Donjwa boyeboye auti kobimisa ba vérité na sima ya liboma o kaka babengaki wana. Alors abimisi ba vérité alobi oye abomba, alobi oyo ezala kati na ye, abimisi oyo esengelaki abimisa. Siko tolingi tozwa yango problème. Pourquoi tolingi tozwa yango problème? Pourquoi tolingi tomemisa Baby Donjwa ekulusu? Ba comédien balingi ba memisa Baby Donjwa charge, ba comédien balingi ba memisa Baby nkolo pona kaka Baby abimisaki ba vérité. Tozo kende wapi? Mwana batuka ye moko aloba bolinga ye te, mwana batuka ye moko bolingi te, bolinga bo coincé tina suka. En tout cas, eza pasi bandeko, eza pasi mbote na balandi oyo balandaka Exil Botelwa TV. Bonjour, bonsoir nabino et sika nyonso bozali. Alors bienvenue chez Exil Botelwa TV. Lelo toye lisusu na Baby Donjwa. Alors Baby asalaki émission na ye a explikaki ndenge nini likambo na ye lekaki, alobaki pourquoi batu babenge liboma, pourquoi batu bazo kosele liboma oye aza liboma te, amekaki koloba nyonso concernant nini oyo ezolekela ye. Alors tango alobaki atangaki ba kombo ya ba comédien o balingaka ye, atangaki pe ba kombo ya ba comédien o ye asambelaka pona bango, atangaki ba kombo te, alobaki kaka ke comédien intel nde alingaka ngai. Alors ba comédien mususu asambela pona bango baza ba comédien intel comédien, atangaki ba kombo. Mais amationnaki te ke ake ko mentionner ba kombo ya bato balingaka ye te, amationnaki te. Siko tangu mutu a mentionné na ete ke o intel ne intel alingaka nga te, atangi na ye ba kombo wana te. Pourquoi bolukaka lisu makambo? Pourquoi boyaka lisu kosala ba droit de réponse? Pourquoi boyaka lisu ko répondre ye? Alobaki yango avec douleur, alobaki yango avec pasi. Tala eza facilité obelino liboma te, batambusa kombo na oba panza kombo na réseau ke oza liboma. Eza facilité. Eza facilité. Abelaki na liboma te. Alors koyoka batu balobake o eza ngai, o ye mutalobaki boy, ye mutalobaki boy. O kuti bapanzi sangu liboma ovandika yo bando mona be mission comme kote belé ke Baby abeli liboma, batu musuko babimi ke onga camarade ne ba o kubaba camarade te babimi. Ke nga na camarade ne nga na camarade na ye. Allez lelo batu baye ko créer polémique. Pourquoi bolinga bo créer polémique pour Baby atanga kombo asila? Pourquoi bolinga bo créer polémique? Pourquoi? Belle vie a mutu tolinga mingi. A mutu. Peut-être Baby na belle vie ba solara na bango te. Peut-être Baby na belle vie ba kipana na bango te. Alors Baby Donjwa yo tanga komba belle vie poani so ba kipana na bango te. Baby alobi ke akende ko sambela. Asambelaki tangu ya sambeli nde nzamba lakisa keke mutalinga kana bolingwa solo atangi kombo asila. Mabeza api. Poboya kuluka bo bandolo bela belle vie, poboya kuluka bo bandolo ba pona belle vie, poani boluka ka ranking, poani boluka ka ba discussion, bolingi bo profiter na makamba Baby. Bolingi bo profiter po Baby a lobby, ale bolingi sko bo latisa belle vie pine. Pourquoi boyo lette belle vie pine? To linga bango mibale. Baby tangu ya lobi ke musila ndalinga ke eske yebisi bino kaza abakuka. Alobi te kaza abakuka. Baby atangi kombo te ke te naza abakuka alobi bongo te.
mais alobi ke ya bande ko sambela amoni ke sila nde mtalinga kaya na bolingo solo et puis so sila bengene aya osala théâtre aoya na ete pona oboya ba problème alobi bongo mais bebi alobi te ke naza abaku pour que lelo créer ba problème et comme bakoma ko finga belle vie et comme bakoma ko tinda bako komela ko commenter ba bloko moi buzoba bakoma ko finga belle vie eza malamu te la famille eza malamu te eza vraiment malamu te likambo oyo to lukaka polémique te na ba star na biso ezara bien te nde makamba sila na belle vie vandi nango kimia boye bolingi bolamusa ngo ka lisusu mamba sila na belle vie vandi kimia toyebi to makambo na bango mibale eyaka ndongo en internet toyebi mais lelo tomoni mamba sila na belle vie vandi nango kimia totika koluka discussion totika koya koluka lisu polémique bavana baokana nde bavandi o avaya na ndenge ne totika koya koluka su polémique ce qui baby atangi kombo ya belle vie te eli koloba pete ke o alingara belle vie te non eli koloba bongo te il fallait tanga ka kombo bongo mibale ye atangi kombo o nzamba pesa ki o ya moni esili pourquoi to ya luka polémique pona belle vie pour ani to ya ka koluka polémique pona belle vie eza malamu te eza kitoko te c'est normal bébé a bimandenga bimaki c'est normal bébé a réagir pour ba finga kiye pour ba sali be mission réputation ba somba ngote réputation ba somba ngote to yo luka to komisko ko yo luka ngo e komisko lokwa makambo e komisko to komisko ko yo luka lokwa makambo lokwa ko e koma problème moko grave eza grave te problème grave place anezate bino bolinga ka bébé atanga kombo belle vie po bovanda kimia po bébé atangi kombo belle vie te yango bolingi bobanda ko se monke na ye eza malamu te la famille eza malamu te tozano na histoire à baby c'est normal bébé à réagir c'est normal bébé aloba oye amoni bébé alobi ke ba comédien balinga yete c'est normal amona ka bongo yango alobi onani o amona te ba rôle ba pesa baby na théâtre to mona rango alobi ba comédien balinga yete oui amona ango yango alobi mais lui koloba te ke ba comédien o balinga kaite wana nda tanga ki kombo ke comédien ngo eza belle vie bébé alobi en général ke ba comédien balinga yete mais lelo to latisi belle vie e kulusu wana lelo YouTube mobimbe latisi belle vie passe wana ke o belle vie nem talinga baby te ke o belle vie nem ta a coinça baby pona makambu ya mama Olive. Est-ce que baby tanga lobi mamba maman Olive atangi kombo belle vie pourquoi to luka to memisa baby ngambo pourquoi to luka to latisa baby problème baby tanga lobi likamba maman Olive tanga lobi ke ba comédien ba kotela maman Olive nganga tanga lobi ke ba comédien ba coinça ye pour que maman Olive amona kaeli surtout de ba kotela nganga ba kota maman Olive nganga ba avegla maman Olive pa mona su baby te baby alobi teke belle vie mutu akendaki epa ya mama Olive a coincé mama Olive a lobi bongo ti to balola makambu te ka po finga belle vie to balola makambu te ka poto ya koloba aloba ki bongo te alobi bongo te baby atangi na ekombo wana te atangi kombo belle vie kandite alors to tika babiloko yo botika babiloko bolingi bo banda po rando o bolingi bo banda na tango ba famille bota ba omona ngo ekoluka sous problème toi na besoin ba rando o te ba rando o comme c'est sila po ndenge ka bo bandi ba rando wana mama na biso leki mama na bino tala kutu be ekoluka lisusu problème po lelo tango ba famille bota ba oyoka ngo tango ba domona bongo ale epesi sous mabe epesi sous pasi to luka kimia na ba comédien na biso toluka kimia baby azalaka proche ya mama Olive azalaka vraiment proche ya mama Olive mais esimbaki nango te esimbi te lelo baby yo loba ayekutu koloba ba vérité na émission na ye moko apelisi caméra na ye moko yo loba ba vérité mais liko nango bo fingi epe kaka malgré zo ba vérité bongo bozo fingi kaka o liboma ngo seke sili bien te botandenga zo silika botandenga zo réagir seke liboma sili bien te muta wabela liboma ngo ya combien de jours liboma jour moko bébé abeli totika ba biloko ba comédien bango nyonso baza ba comédien mbuka na biso to longola ba division ezong sa musala sima
ba division ezongisa musala ba comédien sima etombola bango te, etombola bango te. Olingaka Belleville linga Belleville, olingaka Sila linga Sila. Soko olingaka bango mibale, olingi bango mibale, c'est tout. Et non boya na ba polémique moko boye, po baby alobaki likambo, po baby atangaki kombo Sila, alesko Belleville akomi ndoki, alesko Belleville akomi sondeni. Eza bongo te. Baby angani atangi kombo Belleville te. Alobi na ye kombo wana te. Alors boya siko koluka ba problème ite bo memisa Belleville problème akoma lokwa ye mtamemi problème likola nini ke po baby atangi komba mams. Totika biloko wana la famille, totika biloko wana eza malamu te, totika ba rancune wana o tolingi to lukela baby sikoyo. Tomoni ba comédien baketa la baby, tomoni Niki, tocho tala Niki aza camarade proche ya baby Donjwa. Tocho tala Niki, tomoni ba bio news, tomoni ba ngonyo c'est pas baby. Est-ce que bino bokanisi ba comédien musu ba oketala ete ba comédien musu ba oketala ba o basiliki na ndenge na bango ba vandi ba ope ba oketala baby na ndenge na bango, baketala baby na ndenge na bango. Baby akota ba théâtre na film na ye, akota ba théâtre ape na ba comédien musu o abenga ka ba jouer ape pa na ye. Ba théâtre kotaka na film na chaîne na baby ba théâtre kotaka. Alors to sepela to mona bato ba s'abonner et pas baby. To yaki to lobaki ke to na posa baby atombwa malisusu. To na posa te baby akita. Ngana ya kosa l'émission nga avant mamba liboma webi mana to lobaka ke makambo oya Luna na Grâce ekitisi baby ba abonné. Ekitisi baby visibilité. Alors toi na posa visibilité à baby zonga, toi na posa ba abonné ba zonga, toi na posa penza baby a tombo ba to tombola pour que ça malam. Mais to lukate to lukele polémique te. Moi na batu bo lukoko ti na polémique Sila na Belleville te. Po ye penza alobeli ki polémique wana te, alobi oya ye. De o esota la polémique ya Mams na Poutine etali bango. Polémique à Mams na Poutine etali bango mibale, etali baby Donjwa te. Auti na ba problème na minene o na nesilité. Parce que to lukate to yo bakisaka ba problème mususu, to lukate to yo bakisaka po baby asala ki émission, po baby alobaki ke Mams alingaka ye, et po baby alobaki boye, ale to yo lukelango problème to yo suko to boma Belleville, to yo suko to kange ba singa. Bongo te. Bongo te, boti ko lukela baby problème na Belleville kandi. Po Belleville kandi, baby Donjwa alobi mamba Belleville kandi te. Alors boti ko lukele problème. Nde baba kuki na famille bota bavanda kimia to na posa te ke famille bota ezonga so yebanda suko répondre na bato ba okumela na bato ba ofinga Belleville. To na posa wana te. Po aliro ndenge zo kende batu kaka ndeka bakomi ko finga Belleville, ndeka bakomi koloba baba kuki tambo ya ba répondre ale moto e ko matali sur internet. Biso to luka kimia. Biso to na besoin kimia. To la na posa ba comédien ba yokana. To na posa te ba comédien ba luka ba rando moko inutile. To na besoin ba rando te. To na besoin ba rando te. Ba rando na bino obo luka kana yango te to na ngo besoin. Yango te to na ngo besoin. To na besoin bato ke liboso lo tomoni dinana a sali théâtre nae, tomoni dinana a invité Belleville, a invité Ixi Peshanga ba o jouer ensemble. Mais mikoleleki bato alobaka nini a dinana na Peshanga ba yoka na te o ba wela mobali o baza bambanda ba yoka na te. Mais bangwana ba o jouer ensemble. Ba bolingo o yango to anango posa. Sko bolingo o to souhaita ngo to mona ngo un jour pas Sila na Belleville. Sko to souhaita bolingwana mais to linga te boya kana ba biloko mo boye. Boyaka na babilo mobe po baby atangi komba beya ya Sila ale et créer sous polémique. Babilo kwana yango te to na ngo besoin. Babilo kwana yango te to na ngo besoin. Na minitio to ebi ke oui mamba baby, tozolo bela baby, tolingi baby, makambo ke zongi, makambo salibwe. Na minitio to na posa te ya ba discussion moko boye po baby alobela ki kombo Sila ale batu baye balingi siko ba kitisa Belleville, ba banda ko finga Belleville, on dirait Belleville mutakenda ko longola liste ya baby kuna pa mamo live. En tout cas, boza na makambo vraiment. Boza vraiment na makambo. Baby alobi o ya monaki, baby alobi o ya monaka. Mais bolingi boleti yango problème. Elingo koma likambo moko ya pasi. Elingo koma likambo moko o yebeti bato mabaku.
D'ailleurs Bellevue ata bolo bomoni Bellevue anata bolobi alandaka na ye pete ata bofingi ye ata bolobi akipaka na ye te mais oyo eza pasi eza kaka ke ntango boloba ntango baokoto bakoya barépondre ekóma sikoyo likambo grave yango ndeke eza pasi oyo barando wana yango nde biso sikoyo toolinga te botika bebi donjo ya kimia bobimisa ye na barando na bango bobimisa ye na baproblème botika ye kimia auti ozala na baproblème na minene oyo nanu kuta esili te sikoyo oyo nanu kuta ezolongwa te na internet apres bolingi boya bakisa lisusu problème mosusu oyo bebi alobaki oyo bebi azongisaki oyo bebi akendaki bo azongaki pourquoi mpona olukaka baproblème mpona olukaka baactualité mpona olukaka problème mpona olukaka kete mabele mela mai eza bien te eya malamu te tolinga asila tolinga Bellevue tolinga bebi donjwa alors bango nyonso baa bastar bango nyonso baa bacongolais baa bastar ya mboka na biso bango nyonso baa bastar ya mboka na biso baa bacollègue de service elo boyeba te basala mosala moko baosala mosala moko totombola bango toya okitisa te toya otombola bango toya oluka rankine te boluke so olukeli Bellevue nani olukeli bebi ennemi na Bellevue ozwa nini ozwa eloko te mpo aliro likambo ekende bolingi bolukela sikoyo bebi ennemi na Bellevue bozwa eloko te bebi alobi te kaza ya bakuka atangi te ke onga naza ya bakuka alobi bongo te bozwa eloko te bandeko eza malamu te tolinga Bellevue tolinga sila tolinga bango nyonso ntango olinga bango nyonso ntango otala Bellevue ntango otala sila eya mabe te bango nyonso baopesaka conseil ti bango nyonso baosala bateatre baopesa conseil elo ni apasi eza wana eza mabe te la famille tolukaka kocréer des ordres te esalaka kitoko mingi te esalaka malamu te en tout cas bato balingaka bebi soki olingaka vraiment bebi donjo akoluka okota bebi donjo na rankine ya sila na Bellevue te boluka okotie na rankine wana te esa malamu te totikala jamais koyoka bebi donjo aleki na tv po amanke mikolo ya théâtre toyoka nano te totikala oyoka ye nano te kaleki abandi komanke abandi koloba toyoka mwana bato te alors tolinga pe likambo wana ekoma te comme toyoka ye te tolinga pe te likambo wana ekoma tolinga yango te aza na baproblème na ye ebelebele ana baproblème neno ebelebele boluka obakisela lisu baproblème te mpo ye ayaki alobaki boye eza malamu mingi te toluka kimia si réellement ke bato bakende ndako nganga ya solo mpona okabola bebi na mama Olive bebi yeyo auti deja kamba bebi yeyo nzambe azongisele deja étoile na ya monene oyo azalaka nango étoile oyo ye moko abungisaka yango me nzambe deja azongisele yango si réellement ke bato atiaka mama Olive na kisi tokomona mama Olive ozonga pembeni ya bebi mpona miniti oyo eza likamba kisi na miniti oyo nde bebi akomi deja servante monene boye donc ndenge akomi deja servante monene boye soki ezaki batiaki mama Olive na kisi seka kisi wana fo epola c'est que kisi wana fo epola alors si réellement batiaka mama Olive na kisi tomona mama Olive ozonga pembeni ya bebi azongisa bebi pembeni na ye alors totika babilobela totika oluka ngo polémique bebi esi alobaki likambo esi esilaki nango toya te kolukela ngo polémique toya te epesa opportunité te ya bando finga Bellevue epesa opportunité wana te ya bando finga Bellevue eza malamu te sila na Bellevue baba ndeko théâtre soki lelo Bellevue akweli likambo sila aokende soki pe lelo sila akweli likambo Bellevue aokende soki lelo bakwelani makambo baotalana bino bokasi lelo sila zwi matanga Bellevue oke matanga te aokende soki lelo Bellevue azwi matanga sila oke matanga te aokende tolukela dessert na biso o polémique te tolukela bango polémique te tolukela bango bamata mais tolukela bango polémique te likolo nango bosusu Nathalie bebi donja boyo tie su na polémique o eza malamu te bomonte ke eza malamu te en tout cas balova shu nyonso
to soutenir baby po mata, to soutenir ye baby auto sala ba émission na ye, joie partager, bo soutenir baby donjo amata lisu makasi, azonga ndenga azalaki, azonga vraiment na ba vue na ye ndenge ezalaki ya kala soka tie video balova shu nyonso ba ye. En tout cas to luka sikwa mata, to luka te ko kitisa ye lisusu. O eleki to sokola maboko to tanga likambo mosusu. Alors eleki déjà eleki to matisa baby e osa malamu mingi. Merci na bato nyonso balinga Exibo Telo TV sur eza mbala no ya liboso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager, o tie ba j'aime et o sala bien. Bisous, bye.